na koti wana na chanze teni na lati siko bilamba ona tiki oyo nga na lataki kuna na souteni mwana tangu na komi ndeko na ngai na mona ngo lokwa libabe soki balinganga ite soki pe lose na comprendre ya motie nazala pe na posa ya komata na podium te nazala pe na posa ba présenter ngai te na telemi na nga na se place na telemaki Monsieur Soulé na mopanzi amoni nga pe apesi nga pe mbote azu pe $20 ya mwa transport apesi nga témoin azala wana allez Koko Dilasso B52 na ndeko musu azalaki wana oyo avangelaka ye basomba autotime na yebwe nani ba micro Gino Liaki ayebisi police oyo azalaki na escalier na mutu moko ya sécurité ya ba société wana ya bafufu eteba ayebisi alobi ya bapotopoto ngai ya bavimba mpona babiloko wana na bafufu ya elala ayebisi mutu ya société wana sécurité alobi wana mutu na biso boma na senga ngote ba yebi yango Gino Liaki kendo tuna ye kendo tuna bango nyonso B52 wana mutu na biso bomatisa ye na matasa na senga bango nde bamatisa ngai na komi likolo na telemi na soulier na ngezo sieta après 20 à 25 minutes ya kotala concert na mona kaka mokonzi ba société wana ba sécurité ba fufu eteba ba potopoto ngai tika ko ayeko mata te na moyi nazotanga eza sur la vérité so na sur la vérité soko la vérité au bango tanga yazala kana ranking na ngai yango mona lingana botanga pomo na ete po ya ba likamuke amemi yango na justice e bo batu baye bateza ye batu pe baye bateke eza ye critique yango teza société ile saka ba famille belé kasi batu baye bateke eza ye ngana ebite so yo comprendre ndenge tenga na lobara pona TV kasi TV société ya bafufu etebe ba potopoto ngai oya mokonzi na bango na sutuka ka boye to telemaki Bercy mwana tuna Bercy ayebi solo marque ba laisser mbongo moko lokowa mo mutu pe sala kata ko changer langage petit na biso ba benga soki petit fali ba buaka petit wana ba buaka ina se tango ba buaki batindiki ye ba yeko buaka Bercy omoni bandeko na biso eza boye bazoboma congolais lokola ba laisser mbongo akomi na te va changer langage Bercy ba buaka ina se avant buaka ngai ba na Bercy ba buaki petit fali so nga siko na permettre te abuaka ngai na tunie question papa na matière na volonté na ngai te d'abord faut koyoka na mutu ayoki ngai te na ebise na matière na volonté na ngai te tuna B52 tuna Gino Liaki tuna Koko Dilasso bango nde bato esinga na mata awa na sisi eputa tama lobatin pouwa chance batabiyamba yamba bazalaki wana nde bayambi ngai soki bayamba nga te na ngana ke le sacrifice alipo mateko fele aigle ngai na famille na ngai okabela bango $1000 esili po justice pe na famille na ngai ngande mutu na makasi na justice na ko landela mais le quoi mutu azate soki na dayaki nga somba ka cercueil na libulu akuninga esili na ke na TV pour na za mutu a TV oye komeni nga fona leka na TV na réagir batu sko vidéo loko le circulaki na nyepe na leka na TV te vidéo loko le circulaki ba eko luka ngai na ndaku ba media na lobby tala nde ba pandi bilamba na ngata la bwebwebwe okofuta bilamba na nga na sengi na famille na ye na sengi na mwasi na sengi na bana na ye ya lobby eza humiliation lelo na comprendre kate banda TikTok ya patron ye banaka te congolais no sa koma comédien banda Facebook ya congolais no sa koma comédien akoma star namona un patron mobola a déclaré biloko na ye que ça soit le baki mabe tala public oyo aza nango na changu wana mobimba na Congo mobimba partout ya bande ko zonga lokwa mwa mutu mobo ya kosakanela papa akangisa ngai magistrat wazo sambisa nga grand frère na ye na beta 7 jours na parquet wana na 4 miri na ye ko beta 3 jours na makala chance ka ko sala musala kitoko oyo muto ya ko bimisanga na kasho yango na senga pe ba ya na biso bobonga ba ya changu mo pe bokoma ko sala ba biloko moko isalaka te oyo ki penza ke leki no azu problème
et ndenge makambo ekelelele ki pas cause na moi raison mais muto ya ko bimisanga muto kingamua papa Jekoko Jekoko mulumba tellement ay ko bimisanga yi et puis na senga merci na diaspora parce que bande kwa diaspora ba tomboka makasi Churambo na yamba plusieurs fois wana grand frère na ngai Churambo ma maître telemela ki on peut ba telemela ngo makasi et bima kitoko te et akomi ne ko permettre abana ko samba na ngai et tozo samba kana ye ba 22h pour que to komo samba na ba torche non ni tout na question bi oh vimo azo lukazo nini pa na ngai yaya bozala pe mitema minene ko atoko mina ba mbongo wango pesa mutu nyonso valeur biso to respectaka batu nyonso yango moni pe kande sala ngai na boma orchestre wana air victimasi pe na boma na société wana so vengeance ezaka nini oyo osala ki otika obandoni pesa obandolo vengeance na ngai wana ezalaka penda vengeance te ezalaki kimotema mabe oyo ngana bana ko sala pona fere yango nzamba kokoshaka ngai pona zonga na bonne voie. OK. Ozaki nini oyo tomona kiyote na kati ya arena. Voilà, merci beaucoup. Merci na Héros Adel, Isika Bizouamiyo, na Pession Beauté, DG Blaze. Merci Isika Bizouamiyo. Réseau Zalaki, bakoti biso ba lettre, ba fundi biso na ambassade. Pa ya voisin na biso, to pa ya motoyo. Tozalaka na bango na ba guerre loyale. Aza musicien motongo? Oui, aza musicien, ndeko na biso Aigle. Ozana ba preuve? Ba preuve ezali par rapport ya bato banayi kolandela dossier. Nde ba informaki bango dossier, ba informaki bango bongo. Kaye mutafundi bino? Oui. Kabino batu na bango, batu na bango. Na ye, na batu na bango. Bango bafundi bino. Bango nde batu bafundi biso. Donc c'est-à-dire olo ba fali na batu na ye, bango bafunda ki bino na ba musicien faire boya pototé, c'est ça? Na lobi Aigle. Non, après on a sur la vérité. So ozo finga te au bango tanga comme mototé. Aigle. Bon après na lobi indien, bazaki Aigle mais c'est indien na fait la torture. Ba tanga ba kombo bato bango ozo ba ni ozo finga noté. Té. Ah to ça na poto Congo pesa na makambu nango. Nalobi bien, bazaki mais c'est Aigle. OK. Mais c'est indien. Mais c'est congolais ba comprendre. Na vie la torture, honorable la torture. Ba monde ba kende ko funda biso. Sikoyo. Le to so na poto. En fait le kwana efingisi bandeko belé to sina bino. Ozaki yo monter na ba musicien musu ya pas la sabango qui est toza penza populaire, toza pena makasi. Wa fingama? Oui, ba efingisi banani. Alors aussi sa question là. Oui, c'est ça. Makamba bino ko rater voyage wana na ba musicien faire mususu. La fingeli yango musicien mususu congolais. Makomba fali popo. Qui paraît yé moto empêcher voyage na bino tout ça ndi ozolo ba wana. Si on s'est retrouvé na poto ndengeni parce que soki ba pimeli bino beaucoup ta Schengen te soki yé mutu pena a pimela bino bien salaki ba démarche pour beaucoup na Schengen te mais to lingai to ya mbote bon soit o lingaki o ba beta refit parfois 5 ans kota Schengen te après mais lelo ngana monyo na yambi na fauteuil jaune to expliquer biso ndengeni no côté du poto et poto nzela ya Turquie to ye poto nzela nini pour lelo moto ka afunda kibino non to sali pas un mois et puis à quel sou azungi sou na Schengen a débloquer bi voir que c'est bino visa par là na so ko comprendre te yumoko ozana wana monoko expliquer biso elo roni sali beaucoup ta Schengen aussi longtemps ba fingi artiste ba fingi batu ya artiste po ye mutakangi je ye muta compliqué je ndi to ki ba ipare to tuna ki bandi ko musu komba eza il paraît eza penza ndengwana mais na opesa explication moko Congo eza ya ba Congo